Vital Kamerhe nyonso bakolo bapona ye muyibi asali boye me biso bakongo to bane Kongo to bangunza tozalaka na mwa bon souvenir na ye epai wapi babomi ba depte ya bundidi ya Kongo 15 ans en arrière babomaki ba depte ya bundidi ya Kongo. Vital Kamerhe asalaki plénière na mona plénière ndenge wana te kino lelo kaka ne monatemi aptikelaki kaka ne monatengi tango a exprimer pe Vital Kamerhe ajijaki pe akataki makambo ete ba dommager ba depte ya bundidi ya Kongo o ti lelo bakota ba prison bazali dommager te. Alors, Papa Vital Kamerhe ozana devant peuple pe devant Nzambe na yo. Esika bafinga ki yo tala famille na yo efinga maki. Bana na yo bafinga maki boza muyibi. A ozi pouvoir oyo. Kosala kaka pona Daniel Masarote. Kosala kaka pona Sorania Pianate. Kosala kaka pona Junior Pianate. Kosala kaka pona Billy Kambai te. Kosala kaka pona Mama Amida Shatiri te. Pona bana na yo te mesala pona Congolais nyonso. Tozo yeba kotambwisa mboka te. Totondisa mina mutema mabe, jalousie epai, ba intérêt personnel epai, tozo yeba bonzambe na biso te. Tozui tolobaki na émission oyo elito leka ete bazui banzambe bazui mboka bapesi epai Yesu. Me banda bapesa mboka pa Yesu, dollar lelo komi na 30. Hymne national na biso toyembaka tolobaki bozo yemba kaka mamonoso na futur. Nous bâtirons un pays plus bon. Dans na futur, okomona ete baketia première pierre na banana depuis batia première pierre. Ya port à blanc profond. Si lelo betika na ondeko basala na bango musala te. Okomona lelo yo bakeyamba chef de l'état ke yamba ba chef coutumier ba pesi biloko. Mais sur le plan spirituel, ils en ont un parti de mon côté. Parce que chef coutumier azali muntamoli moté. Chef spirituel azali ngunza te lokola ngai. Chef spirituel oui azali coutumier. Chef coutumier azali mutu oyo ba pesi kaka mabele aiba kobate la to mai na bango to ba limite ya mboka na. So confusion e utapi. Confusion e uti parce que na kozanga koyeba bakoko na biso to papa Mobutu bano benga bango binzambi nzambi. Etangu papa Mobutu yandi voto afutu kama nkulu zeto azalaki averti akesala tola tasusu costume te ache en banco parce que papa Mobutu azalaki kina kingunza ayebaki ko travailler na bangunza lokola ba papa ba ngenda oyo bazalaki bangunza bayebaki kinkulu ba kontina biso elelo bayebi vraiment eloko wana te mo mona papa Kasavubu azalaki ko travailler kaka na bangunza na imika awa le 4 okomona papa Kasavubu azalaki intellectuel azoko banga mbongo leta azako yiba te soki akena mbongo azongisi mbongo parce que azalaki na ba principe yo ya bakingunza normalement foko chamu konza mboka munsi nkako yo servi foko china sa protection bokoko me bake pesa muntu biloko makazu nkatu ntamba nkatu mpeve nkatu foti kala muna makazu mudia bankulu bakasumuka. Okomona na ba discours papa na biso Kabila tangu nyonso banolo bakaka kombo ya Kongo ya Lumumba, Kongo ya Kimpavita, Kongo ya Lumumba. Ayebaki kingunza, ayebaki Kabila ayebaki moi secret ya kingunza. Kabila JKK. JKK les jeunes. Mono moni forme na atiki suki atiki nini fa kingunza et comment ki kokota pa na ye. L'homme prudent voit le mal de loin. Voilà, mbote na bino nso bozolanda biso partout dans le monde à travers YouTube. Et restez toujours connectés, vous s'abonnez massivement. Tout ça, awawa, na mbuta. Il y a kese, tout sur la masolo, il y a spiritualité. Et puis tout sur la masolo, il y a mboka, ndenge zalaka toujours. Mbote na mon père Papi Gento lobi la vie. Washington 4 fois prêtre, grand état naminique, mbote na yo. Maître Churambo Malemba table. Et Mama Congo Erga la bénédiction divine. Pourquoi pas Tadi R9, bandeko nyonso yo bozo landangai, ba mbote na bino. Alors, Mbuta, tout cela, tout ça, on a moi mouké, mbote na. Mbote papa nabiso, mbote na balandi nyonso ya tolo bela vie, pe ba chaîne nyonso partenaire, yenge muna makanda izindinga za zonsono, bika nzambia punktulendo, kakala yeno, kalubambu kila kalukeba, bika nzambia punktulendo, kalutala zizikiani. Donc mbote partout, oyo, bozo mi pe partout, bozo landa biso, to pesi bino mbote pe merci pour na kei na bino, to na invitation na bino na mkola lelo. Voilà, en tout cas, bah, félicitations mingi pona ba misala na yo, ba kisi, bandeko, ba bengi biso partout, ba place otindara ba kisi, ba zo féliciter, ba opesa toujours ba encouragement, ba lobi, kolemba te, mais ba moni loko la ozo lemba. Nini zo zanga lisusu.
Oui, musala tolembaka te tokoki kolomba te mpo musala oyo nde tolobaki na baémission ezali recommandation bakoko bapesi biso depuis age ya 13 à 20 ans tobandi musala oyo tokoki kolemba te me tozalaka mingi ntango mosusu oza na retraite oyo biso tobengaka kinyonki oyo bakretie babengaka retraite ntango mosusu oza na bavoyage toutaki mikili ya poto oyebi tosalaki émission oyo toyaki kolakisa bato baimage ya baconférence toutaki Turquie partout touti neti boye touti este touti Lubumbashi mais tokoki kolemba te peut-être na média tozalaki te mais kasi na misala tozali kaka tozali kosala pe merci pe susu na bandeko nyonso oyo bapesaka biso ntango nyonso confiance yo ndeko tikali ozali na ka ya maladi oyo eza kosila te tolobaka ete oza na malaria mela kinini oza na appendicite kende basala yo opération mais kasi maladi oyo nyonso otamboli oke na munganga oke partout ozwi lobiko te obengi biso na plus 243 81 54 51 313 yo muto botaka te yo muto zobala te partout ozali na monde yo muto oza na bamari ou femme de nuit oza na impuissance sexuelle mobali na yo akimi yo olingi ozongisa mobali na yo mwasi na yo akima yo olingi ozongisa mwasi na yo ozobota bana bizengi oza na posa ozwa mukanda ozwaka mukanda te ozobotaka te bana ozobota bana ya ss benga biso na plus 243 81 54 51 313 beto twetisalila muna kimengako ebeto totisadila muna kisi kya mindelako mebeto totisadila muna ntie mungwa ye maza yoyo bankulu zetu basadila ebeto pebana ya totisadila biso tosalela kaka na molimo na nzela o tata Simon Kimbangu asala kipe na bakoko na biso yango kaka tozali kobika pe tozali kolanda kosalela biso tosalela kana kisi ya mondelete tosalela kaka na biloko oyo touti kotanga me yondeko oza partout otali biso bala liboso nazali moko ya bana oyo batikela ki bakoko pona kusunga bato na oyo ezali enseignement ya bokoko na biso tolo salisi na makambo nyonso oyo ezalaka na biso oyo etali kaka molimo maladi nyonso otamboli oke na hôpital ozwi résultat te oke batali ba trompe eza malamu me oza kobota te ozwaka mukanda te oza na impuissance sexuelle bana bakomi kokota ba prison bazomela ba bombe ba drogue benga biso na plus 243 81 54 51 313 pe na émission elekaki tolobelaki ete pona mabato babengaki pona porte-monnaie magique biso topesaka ba porte-monnaie magique te porte-monnaie magique ezali biloko o tolobaki ezali ya mindele biso topesaka yango te mais tandis que na bokoko na biso tozaki na eloko bakoko banosalela o tobengaka nkutu azo wa kakondo ngale kwako nkutu azowa kakondo ngale kwako eninge loba ete saki ya mutaliboma ezanga keloko te nde mundele ayaki ayibi yango akomisi yango porte-monnaie du bonheur nde yango topesaka bato yo ndeko luka porte-monnaie barula yo ba omona ba aventure ko hésiter te vous êtes entre les bonnes mains benga biso na plus 243 81 54 51 313 bolanda makambo zo leka na ba télévision te mutu alati biyunga na ye alati robe atungise na maître taille baka muno mesure ache bankodi ache biloko na nzoto nde ye wana mutu ya molimo balobi message mo yaki susu balobi par rapport à au lobby sous sujet yango comment est-ce que ozoya kaka boye parce que félicitations pour na bakisi ozotindela batu ba prier ozosela batu ba résultat malamu eza mais pona nini kaka oyaka kaka boloko la ngunza te nini ezozanga po ke banda rolata ba bilamba bangunza o esenge ya bokoko na biso to prometaki ba téléspectateur na yo mbuta ke tokokita na zikwa esika wapi tosalaka musala na kulongongo mais kasi ko déplacer ba chaîne esenga biso pe makoki to esenga ka moyen yango wana tozobonga mapoto kita esika wapi bakomona mvua tuluki ya lulendo mono penge na yao nkau kia lulendo mono penge na yao mtiki ya lulendo mono penge na yao mais awa ubengi singani tiboye toza na ville eza nango important c'était mingi bozomona bazola te bilatele wana na kati ya ba plateau eza pona ko exciter bato intimidation mais na kati na bango baza na molimo te okay bayebi pe mamba molimo te mingi pe bayaki basui basali basombi ba numéro to ba démonstration bakoya basali ba démonstration ba bimisi mbongo to ba bimisi banyoka c'est pour exciter nos frères et sœurs mais yonde ko solanda biso za na problème oluka ozo apporter monnaie du bonheur oza na problème ya santé ozo yango te ko hésiter te ko landa bilateli wana te benga biso na plus 243 81 54 51 313 tulobaki ete jamais okomona juge to avocat akolata torche ne na ndako to na quartier mais alata kango kaka esika ya musala place to benga na tribunal to na parquet esika alataka bilamba wana to médecin alataka kaka elamba na ye esika ya hôpital esika alataka soko moni mwana alati torche na quartier yebaki azana G1 azana na G1 ya nino G1 ya babinga ka science baso sala nini
bia bazosala droit to aza na G1 ya science infirmière donc eza mpona koexcite bato mais na kati na ye makambo molimo ezali te ngeye tata ngeye mama weti landa kulanda mambo mamfuatuluko mambo makimpeve muna kimfuatuluko menina mambo makimpeve muna grimace menina mais mambo makimpeve muna tout menina donc partout vous êtes dans le monde yo muto ça na problème au lukan code na bio ya famille papa pesinga pe ba message belé tozui ya batu oyo ba lukan code na bango ya famille bosala lokola ndeko na biso aso matadi oyo ayaki pe azwaki code na ya famille lilo oyo azotambola mikili ya poto partout azo pesa ba témoignage oyo azwaki code na bango ya famille mais bobenga ngai te mingi babenga inga na émission to salaki ke basomba code na teka kan code te code ya bateka ka yango te soki osombi code ya famille ya batu to ya clan ya batu to ya luvila ya batu ekomema ona pasi to kufa mais code ya fozo kaka oyo ezali ya famille na yo to oyo ezali ya clan na yo yo muto lukan code na bino ya famille oyo kake bozana code ya meomona yango te oza partout na monde entier ozo souffrir oza na pasi ko hésiter te benga biso na plus de 243 81 54 51 313 beto to afeti fiune na tete muna kimpeve to azaya vo muna kanda diako muna vata diako luvila diako volone nkodia donc to sala kana consultation to yeba na famille na yo bozana code to bozana code te soki code zana ndeko x to ko ebiso ndeko y kuluka code na biso te kenena ndeko x apesa yon code mais ba code mingi ezala ka l'évidence comme on papa kufa mort sibit mama kufa mort sibit code ya wana nde je m'excuse to ko kiko zo to pesi yo partout au sana monde entier pasteur akosa ote abia kosa ote ba pasteur belé on a limité pe bazo sala ba code na bango ya famille yo muto sara na posa code za kindokite mindele bazana batalezima bazana bendai mindele bazana batasibir bazana ba chapele me biso na bokoko na biso tozali na bankodia oyo sunga kabiso lelo bandeko na biso banande ba chen code na bango komona na Kinshasa ba etage mingi ya bandeko na biso banande batongi yango code ezali kaka pona bato aba Kongo te mais code ezali pona Congolais nyonso pona africain noir nyonso tozali na code na biso partout moi kamusaki bato ndenge lobi par rapport à code balobaka kodia ezalaka na mutu oyo azaka moponami siko tanki mutu abengi azana posa zwa kodia na bango famille azaye moponami te opesa yango ndeni wana obuki mibeko ya bakoko to nde l'héritage familial ezali pona mutu nyonso tangu balege yango muntu te soki batikelaki yango muntu entre les mains de votre famille papa to noko to tata mwasi apesi muntu ça va mais soki tata mwasi mingi ezali ki omoni papa alinga kufa azana posa lobela o makambo azana posa lakisa yo mais papa zobanga azoba mwana oyo soki na lakisi biloko akomona ngane ti papa na zandoki omona pe papa kufi kodi ya wana ezonga kana grotte spirituelle nde kodi ya ndengo wana muntu oyo asali recherche na ye asali courage na ye abeti porte bakofongolele porte nde ya kozwa kodi pe mutu abenga pona kodi la plupart ezalaka mutu pe azalika ka verti pe oyo pe akozala pe kaka komona la ba consultation to salaka apona mapozo la kodi mais ezalaka ka kodi ya famille na bango ezalaka ka ya clan na bango asomba ngo na mbongo te mais obengi biso to ko biso ba procédure ou sa télévision to sala consultation partout dans le monde entier code na bino ya famille et kokome na bino papa na bino atika coffre fort bokoka ko fongola yango te atika bomengo mbongo to nini bokoka ko salela te bobangaka to atikela bino livre to kaye oyo ezana malkomi bokoka kotanga te atika chambre bokota te obengi biso na plus de 243 81 54 51 313 atika pièce ya mbongo boyeba ka utilisation nango te atikela bino code ya oyo ezali inactif obengi biso toko activer yango atikela bino nkau kia lolendo ubiembele kia lolendo lubokila mona plus de 243 81 54 51 313 mono ngeti dia ndefi engilindi bula ntuluko mambo mamonso totisala mona kimpeve muna lendo kia meko muna ngolo za meko me muna lendo kia tata Simoni Kimbangu bisimbi biantoto bisimbi biamaza bisimbi biantia yau twetisadila ebeto muna bisalu babonso twetisala twetisimba nkisi kia mindeleko twetikwenda muna mindeleko me twetisadila muna nti emungwa emaza e mafuta yau twetisadila yoyo bankulu zeto basadila eba bankulu vo bavana yoyo sin principe to trois principes bakoko bapesa ki tolobelaki na émission liboso balobaki dia kese loaka kuna biso to loaka ko do nakoma bisika bango bakoma kite lelo omona ngana yene mona kimbambala na ngai ndeko bengisinga me koko azalaki na kimbambala te koko akendaki na mikili ya poto te koko na biso azalaki asalaki ba science mususu te me biso tosali ba science mususu poto koma mutu ya ba science wana te me poto zwa pe mayele oyo ya mindele parce que lelo oyo bakobwakela mutu moko mauvais sort na ndenge ya kimundele soki na yebi kimundele te ekokoma mutu swamini luti didiela pe nde deuxième point bakoko balobi ete
wenda sadisa makanda izindinga za zonso do, c'est-à-dire to pondaka mutu te ozala chrétien ozala musulman ozala religion nyonso to ekolo nyonso ozana problème ezali spirituel ozana malaria kende komela kinini maladi oya molimo to bana bazoyoka te oluka banome to bavote o bavotaka yo te obengi biso na plus 243 81 54 51 313 et troisième point ko kwa lobi muna kisalu yoyo gulendi vukila muna fuki kianga niko donc na musala oyo tokoki kobika na mutoki ya mutote to tokoki kokomisa ngo commerce te to lukuta ekoki kokota na kati te donc yango bref émission to salaki la fois passée to meki ko toilette yango nyonso bandeko nyonso bozana Europe bozana premier bakisi te mais to salaki na problème ya bandeko wa Canada en tout cas to sengi bino bolimbi si na retard auto zwaki pona kotindela bino ezalaki kisi nzete mais po DHL alingi susu biloko bokoko et transiter na nzela na ete mais lelo to zui déjà biloko na Montréal ozala na des états na bango Montréal na nini donc partout tozana ba nini na biso bato États-Unis tozana Chicago tozana Dallas ba agence na biso ezali wana bo kende déjà bandeko baza en contact na biso bo so bakisi bo respecter yo mutu to pekisi pour un moment ya traitement otika cigarette to pekisi masanga tika masanga o to pekisi yo kokushe na mama te tika masanga wana problème yo tika li ozana problème ba mari de nuit femme de nuit ozana problème obotaka te moi sa kima yo impuissance sexuelle olukaka mukanda ozwaka mukanda te moi sino to mobile no kota prison oyebaka ndenga ko bimate olukaka ba voter yo ba votaka yo te oluka nkodi na bino famille to eloko papa na bino tika to porte moko papa na bino tika bokoka ko fongola te to coffre to ndaku to chambre obengi biso ozana posa ya porte-monnaie du bonheur oyo okei ba roule yo omzu yango te benga biso na plus 243 81 54 51 313 okozala desite oza entre les bonnes mains muna moko kya bankulu za kuwenina muna moko kya banko kya kinkulu wenina awa tozali na science oyo ya biso ezali naturel awa to senga ka makilate awa to senga ka ba sacrifice imete mais biso to salela ka muna tie Mungu ayemaza mafuta mai Mungu apenzete yeyo bakoko na biso basalela papa Simoki Mbangu bisimbi ya mabele bisimbi ya mupepe bisimbi oyo nyonso yango pe biso toza ko salela tino lelo bino bandeko benga biso tozali musala eza ko salema ko hésiter te partout dans le monde obengi biso okotoko yamba yo 24/24 okomeli biso na WhatsApp na biso to na makambo etali molimo tolobeli te parce que tozo chiter ba sujet obengi biso kaka na plus 243 81 54 51 313. Merci beaucoup. Numéro est affiché wana makamomso oyo kite benga mbuta en coulisses beaucoup solo la beaucoup développer kitoko talara makamomso sur toko pese lango na TVT. Alors toko tamasolo politique mboka na biso pour le moment mbuta ezotambola ndengeni mboka eza malamu banko bankulu vo nzaya mbote kasi mavanga meto c'est-à-dire nzambe asala mokili malamu kasi bizale na biso nde bato ezoboma mboka na ndengeni kasi tozo yeba kotambwisa mboka te un totondisa mina mutema mabe jalousie epai ba intérêt personnel epai tozo yeba bonzambe na biso te tozui tolobaki na émission oyo elito leka ete bazui banzambe bazui mboka bapesi epai Yesu me banda bapesa mboka pa Yesu dollar lelo komi na 30 mais tango papa Mobutu alobaki recours à l'authenticité économie ya mboka oyo ezalaki malamu batu banobika kimia batu bandoko lia 3 fois banzela ezalaki malamu maye bandaki kokende te courant ezalaki na délestage te mais mboka ezali kobika vraiment nanu malamu te mais totondi elita ete na bakonzi oyo tozolo kosambela nzambe apesa bango vision oyo bakonzi oyo baleki bazalaki nango pote pokongole nyonso azala malamu lelo yo hymne national na biso toyembaka tolobaki bozo yemba kaka mamonoso na futur nous bâtirons un pays plus bon dans la futur okomona ete baketia première pierre na banana depuis batia première pierre ya port à blanc profond si le lobe tika na ondeko basala na bango musalate parce que botato la kato bosambela ka nous bâtirons donc toko salaka okomona on a Kinshasa bakomi yo les projets financés par ceux qui nini o les projets fa faire 9 mois 3 ans nanzela kutu kangama ikomi kotonda mai parce que toyemba ka nous bâtirons de l'autre yemba kaka dress on front longtemps courbé pona nini tozo lela kaka nzoka ndefo ba front na biso ya congolais nyonso za la tête haute to changer hymne national nde tokomona oyo changement ekoya en plus freinage mususu peza malobo ezana maloba oyo ezana hymne national zalema be yango wana ezolanda biso en plus kozongisa mboka na 12 tribus d'Israël ndeke to qui 11 provinces en plus na Kinshasa sali 12 et sali neti 12 tribus d'Israël mais baké comme mboka na 26 provinces ezali ba erreur rebelle o ifo ko sala o ifo to traverser yango pona nini mboka ezonga na kimia kozongisa mboka na bakoko na biso okomona lelo yo baké yamba chef de l'état ke yamba ba chef coutumier ba pesie biloko
Mais sur le plan spirituel, ils en ont un parti de mon côté. Parce que chef coutumier, azali muntamoli moté. Chef spirituel, azali ngunza te loko langaye. Chef spirituel, oui, azali coutumier. Chef coutumier, azali mutoyo, ba pesiye, kaka, mabele, aiba kobate, la to maina, bango, to ba limite ya, mboka na. So confusion e utapi. Confusion e uti parce que na kozanga koyeba, ba koko na biso to papa mobutu, abano benga bango binzambi nzambi. Etangu papa mobutu yandi voto afutu kama na kinkulu zeto azalaki averti akesa la tolo ta susu costume te ache en bankos parce que papa mobutu azalaki kina kingunza ayebaki ko travailler na bangunza lokola ba papa badangenda o bazalaki bangunza bayebaki kinkulu me bakonzi lelo bayebi vraiment kinkulu na bisote. Okay. Ezali faute ya bakonzi te mais ezali faute ya bakoza na bape koyeba mais volonté nda ko pratiquer ezati ya kosala volonté soki kingunza tango yaka ezalaka te mutu nyonso azali ngunza soki nzambe abengi yo partout akobengela o kingunza ekosala kaka ezalaka mamba volonté te tango volonté ya nzambe ezali ya mutu te bakonzi na biso ya lelo bayebi vraiment eloko wana te mais komona papa Kasavubu azalaki ko travailler kaka na bangunza na imika awa le 4 okomona papa Kasavubu azalaki intellectuel azoko banga mbongo a leta azako yiba te soki akena mbongo azongisi mbongo parce que azalaki na ba principe ya bakingunza abandaki ko travailler na bangunza to bengaka papa nkaka ntsasa langu ngunza ntsasa langu ngunza ka ngolo ka kelenge azaki na bakaka mbenza bangunza ebele oyo papa oyo Kasavubu azaki entouré na bango okomona ete le 4 janvier papa Kasavubu azo pesa meeting na imika me bangunza na se bazako sambela Mundele azalaki na munduki me Congolais azalaki na libanga Congolais azalaki nini akimisaki mundele parce que azalaki na bangunza me biso tokezwa mboka topesi na Yesu yango pasi ezali kokoba biso en plus chef de l'état ayambi batu wana bakiti wana to biloko nyonso ba makonga bapesi ezali significatif me na kati na yango eza nango na molimo te nzoka nde fale bazwa biso pe bato molimo tozala wana me biso towelaka te tozana biso na posa babenga biso te biso ezali commerce te ludia lunwa luvanga maluzolo lendiambo entangwandi c'est-à-dire likambo ezana tango nango tango ikokoka oyo bakonzi bakososola bakobenga biso normalement foko tia mukonza mboka munsi nkako yoyo servi foko tia na sa protection bokoko me bake pesa muntu biloko makazu nkatu ntamba nkatu mpeve nkatu foti kala muna makazu mudia bankulu bakasumuka tabaka ntamba mudia bankulu batambula yoyo bima eba sambula pediaka yani mfumo walu yalo me bake pesa batu biloko wana sako mema biloko wana sako mema biloko to mema kabidiazo voilà foti bidiazo va feti kala bangunza ba foti zakama tu foti bokila lendo kia tafumu kimbango tu foti bokila lendo kia pama kimpavita okomona na ba discours papa na biso Kabila tangu nyonso banolo bakaka kombo ya Kongo ya Lumumba Kongo ya kimpavita kombo ya Lumumba ayeba kikingunza ayebaki Kabila ayebaki moi secret ya kingunza Kabila JKK les jeunes mono moni forme na atiki suki atiki nini fa kingunza e koma kikokota pa na ye abandaki ko benga bangunza ke no ba chef coutumier baza ba papa na biso respect pona bango mais ali groupe de gens oyo bakeka bake wana est-ce ba chef coutumier bamboka nyonso non chef coutumier ti azawana soki mboka ezalaki soki mbisa ezakufa te na mboka mai nini bilange so bota te akoyapa na ngai ngunza ngai na koyebisa to sambela to tala na gauche to zwa bidiazo to bwaka to kene na cimetière koko boye to sambela po mawa bakoko esala ke batu balia ba mela bien na mboka to ba maladie o epidemie za na mboka esila mais chef coutumier azana mayele te okomona ete bakezwa mise uti na Belgique sans ko benga ba averti est-ce que mise o ba ezongisela biso na Belgique est-ce que qui a approuvé ça que ezali original mundela ko pesa biso pe originalité eza originalité po mundela pesi biso o ezali pirate parce il faut atikali na original soki ngana zalaki wana obende ko nanga masambukidi to sololaki ne mkolo mususu tafoti simba yoyo kima to tala soki eza ya biso to eza na pouvoir faut to mona milinge bima ya solwa biso te tokoyeba même keko wana baye nango ezaka nsini moko symbolique mais tango si mafwana bao mindele bao mose si bamona mangitu kulo donc bakomona bikamwa biloko nyonso bayiba biso ekozonga nango na mboka na biso donc ezoluka vraiment bakonzi na biso batia pe susu esika wana bameka kotala bazongisa fuma mboka na bakoko pe na bokoko na biso po nyonso ezonga na kinya tolobela point poste oyo yo Vital Kamerhe auti kozwa yo analyse ngondengeni. Oui, na analyse ngo malamu biso tolobaka na bokoko ete
loboko oyo epesaki yo lipa lobi okoki kokrashe siri yango te. Vital Kamerhe nyonso bakoloba mpona ye moyibi asali boye me biso bakongo to banikongo to bangunza tozalaka na mwa bon souvenir na ye epai wapi babomi badepte ya bundidi ya Congo 15 ans en arrière babomaki badepte ya bundidi ya Congo. Vital Kamerhe asalesaki plénière na mona plénière andenge wana te kino lelo kaka ni mwanatemi aptikelaki kaka ni mwanatengi tango a exprimer pe Vital Kamerhe ajijaki pe akataki makambo ete ba dommage ba debte ya bundidi ya Congo o ti lelo bakota ba prison bazali dommage te eloko wana esepelisa biso bangunza pona papa Vital Kamerhe kasi eloko ete inga na nomination tona kopona ya Vital Kamerhe comme candidat ya présidence ya Assemblée nationale ya Union Sacrée. Esika wapi bafingi yo, esika wapi bacholi yo, esika wapi nzambe akotombola yo. Yo mama obotaka te, ozwaka mukanda te, mobali akima yo, mwasa akima yo, ozalaka na problème impuissant, ba rula yo pona ba porte-monnaie du bonheur, olukan kode na bino ozwa yango te, yeba ete esika baseki yo, esika basali yo mabe, esika wana nzambe akotombola yo. Mukula liboso basongaki na Assemblée nationale, batu nyonso ba ololaki Vital Kamerhe muyibi. Mais kaka bisika ba ololaki muyibi, esika batomboli ye kaka président. Donc c'est-à-dire epesa biso mayele epesa biso enseignement. Mais kasi Vital Kamerhe azana devoir ya makasi devant nzambe pe bakoko na biso. Papa Vital Kamerhe sala ba réforme ya malamu. Ko sala eloko papa nkodi ya salite. Papa Mboso asalite. Papa Mboso bayebaki ko avertir rien na ndeko Tingi Pululu. Tingi Pululu ayebisaki Papa Mboso zwi ba poste nyonso ya mboka oyo. Mais luka otika héritage moko ya malamu na Assemblée nationale. Mais lelo tomoni batu ba yibi bambongo ba forage, ba ministre ba yibi bambongo. Mais Papa Mboso atikali ko bengi sata ministre moko te. Ba sijelu wana batu ba yibi bambongo. Atikali ko bengi sata ministre moko te aza révoqué. Mais yo Papa Vital Kamerhe ko sala lulingo wana te. Alors Papa Vital Kamerhe oza na devant peuple pe devant nzambe na yo. Esika ba finga ki yo tala famille na yo e finga maki. Bana no ba finga maki boza muyibi. A ozi pouvoir oyo. Kosala kaka pona Daniel Masarote. Kosala kaka pona Sorania Pianate. Kosala kaka pona Junior Pianate. Kosala kaka pona Billy Kambai te. Kosala kaka pona Mama Amida Shatiri te. Pona bana na yo te mesala pona Congolais nyonso. Soki osali malamu, mama na yo azali en vie. Mama wana mukolo nzambe akobenga yo akokende na kimia. Luka soni oyo lataki libota na yo, nzambe nde mutu akomisio esika wana, nzambe alingi te olongola salite wana. Biso totangi pe basianse ebele na kati ya Biblia ezaki na mutu moko babengaki na kombo ya Saul. Saul azalaki mutu abandaki kokata batu mitu, azalaki kuluna muyibi lokola ndenge babengaki yo, me kasi mukolo moko nzambe abengaki ye akomaki Paul. Akomaki koteya batu, asalaki misala malamu, lelo totangaka ba épître de Paul. Soki lobi ozalaki Saul, loka lelo na poste yo bapesi yo okoma Paul. Osala ba réforme ya malamu. Peuple congolais abika malamu, o voter ba loi ya malamu. Ministre ayibi kozala la parti prité, ezala muta parti politique na yo, ko couvrir yete. Tika ya kosamba, bo deja azala deshi, azala soki ba longole na poste wana pe bakanga ye. Parce que peuple a vivre na kimia. Nzambe mutu apesi yo tango oyo, tango nzambe koki kati no Papa Vital Kamerhe, me kasi soki kosala kaka pona Daniel Masaro, soki kosala kaka pona Sorania Piana, soki kosala kaka pona Amida Piana, soki kosala kaka pona Daida Piana, soki kosala kaka soki pona Junior Piana, to na Billy Kambai, to na bandeko muso ya INC, en tout cas, ekozala pasi pona yo, peuple ezala pasi yo, okozala susu na pasi pe okotika soni ya libota na yo kozala mikolo na mikolo. Loka ete kombo na yo etika la grave na ba Congolais, lokola totanga ba kombo ya ba papa na biso Kasavubu, lokola totanga ba kombo ba Patrice Emery, nzambe azongisi yo esika wana, sur le plan spirituel biso tomoni ete esika ba sekio, esika ba fingi yo, esika nzambe atombeli yo. Kozwa poste wana arzarte. Soki omeki kosala erreur, otali ba intérêt na yo, otali intérêt ba bolingo na yo. En tout cas papa na biso bangunza tokopesa o mukongo. Mais topesi yo chance mbala oyo, totoni na ilika ete okokotsa ba réforme oyo ekosala ke Congolais ki asepela, Congolais azwa ba loi ya malamu, ezaka katebo yela bato loi ya libala. Papa, loi ya libala c'est quoi? Avant loi ya libala boyo kosala loi ya libala o dot. Foda no bopesa batu misala, loi nini bosali pona ba chômeur. Loi nini bosali pona ba infirme. O lelo na nzela auto sokoleka. Omona awa na boulevard ba vegle basata nesika kofanda te. Mai tozana loi te si le mai régie des eaux, mai zo bimate me facture des eaux la batu.
courant batu bazwaka te bosala ba loi bosala ba réforme malamu bongo ba loi wana ekozala o mutu po abala fo boye wana ce sont des aventures mambo bankwela bankulu bakwela muna mbongo ko bakwela bakwela muna mungwa mais le monde évolue mutu pepe fo abala fo azala na musala malamu bosala ba loi oyo pe kozala botala pe ba église de réveil zo tia des ordres na mboka oyo okomona pasteur so boya mabonza ya mutu ya 2000 frères mama bato asu na passe pasteur ndenge wana fo bakanga ye mais okomona botiki pasteur ndenge wana mais mwana yembi libulu bokekanga ye mutu oyo ayibi ba millions de dollars ya peuple nyonso bokangi ete mais mutu ayembi bokobenga pe mwana wana azali leki azali jeune talent bokobenga ye pe bopesi ye matoyi bobendi ye matoyi boyebisi ye zwa biloko wana longola na ba plateforme mais bokekotisa ye boloko mais batu bayibi bambongo ebele boza kokanga bango te donc tokosenga no papa Vital Kamerhe ozali na deuxième institution ya mboka ba réforme ya malamu soki okosalaka mpona intérêt ya Vital ya Daniel Masaro naza kobenda pe nazali kobeta sete en tout cas kanda ya bakoko bakozala na yo mais topesi yo chance bika nzambe apungutulendo kalubambu kila kalukeba e bika nzambe apungutulendo kalutala zizikiandi kalukeba nzambe azala na yo bakoko bazala na yo pesa ba réforme ya malamu longa soni oyo ya libota na yo ozalaki na boloko soni yo ele longwa luka ozala lokola Joseph o azalaki na boloko pona likambo asalaki te même mikolo mosusu Joseph asilisaki pasi ya bana Israeli bayaki kokiréfléchir pa na ye soni yo libota no ayokaki po yo bakangaki yo ezali tango nzambe apesi yo. Merci Mbuta tokomi na suka na peut-être chiter na point ya ba gouverneur nani penza o esengeli fois kamba ville ya Kinshasa poto chiter na point wana. Oui ndeko na biso bumba topesi ye ba bonne chance topesi félicitations en tout cas ayaki pa na biso te amen ndeko na biso yeli azali ndeko o na yebi ye banda matadi azalaki chancer ye apesaki biso matoyi apesaki biso pe o ezali confiance lelo azali nommé pe na pesi félicitations na mwana na biso pe na Congo central na bilolo grâce oyo pe apesaki biso confiance ayokaki biso bankulu pe papa na biso Didier Mudimbu donc na pesi bango merci pe félicitations pe matondi na ndenge oyo bayokaki biso bakoko na ndenge oyo bayokaki biso papa na biso bilolo grâce toyebisaki yo tala makambo ya stade Lumumba tala makambo ya stade Stockholm nzela yango fo esila bambouteillage comme ebele na kati ya Matadi bosali ba port mais bosali banzela te peuple Matadi azo vivre na passe nzela ya ba Congo Kinshasa Matadi ekomi batu bango bizongi kolala na nzela bambouteillage zongi na makasi tango bazo bongisa nzela fo basala banzela moko ya déviation avant ko sala nzela fo basala ba route na secondaire après ba ko sala manzela tala na Luoz babagi ezali te courant ezali te tozana barrage inga ba mambo nyonso tosolaki na yo nyonso tokoki koloba na télévision te mais bao bankuluvo mika bamboa lekila vaki mosi vumbukila vaki mosi donc il faut zala na bolingo oyo monaka mboa topesa nini wana ozala na bolingo oyeba kosangisa batu bakuku matatu basisa bankulu makala yengeye yeba bokoko ozali jeune mais kosala ki jeune na kati ya musala te koma papa ya batu nyonso ya province ya Congo central to ba Congolia nyonso bakoya na Congo central tolobaki yo tokoki koloba awa ezala télévision te mais toyebi ete okokuta na susu na biso tokosolola susu na yo na o etali ba conseil to na ba o etali ntilulu to ba o etali pe kobika ya province na biso bonne chance to pesi yo mandat malamu luka ete opesa lokumu ya papa na yo bilolo papa na yo azwaki ba poste makasi te mais atika biloko ya makasi na kati ya Matadi o ezo servir ezo longola batu na chômage mais yo sumena ozi poste politique o ya makasi luka kombo na yo etikala ezala grave na mémoire ya ba Matadi nyonso ozala te lokola ba président oyo to ba gouverneur oyo bayaki bayembilaki miyibi mais ozala mwana oyo bakoko bakotiela mutema pe ozala mwana oyo bakoko bakosepela na bango tozako pambola yo muna nkumbu kia tata Simon Kimbangu bika nzambe apungutulendo kakala engeye bika nzambe apungutulendo kalubambu kila kalukeba ebika nzambe apungutulendo katala zisikiani ebika nzambe apungutulendo kala muna ntiankaku kia bankulu zaku muna kumba tata Simon Kimbangu mama kimpafita nkaka bengu kuna Matadi bisimbi bya ntoto bisimbi bya maza bisimbi bya tia muna ntiankaku tweti kutula beto twabaka makazu ngepe mwana kasumuka twabaka ntamba ngepe mwana wakala wansambuka yenge ematondo mu makanda zindinyo Johnsono bisika wapi tolobaki etuki bino bolimbisa biso
Ba question oyo papa journaliste atunité etali molimo bobengi biso na plus 243 81 54 51 313 bobenga biso botinda biso ba suggestion na bino bobengi biso na WhatsApp na biso zali 24 sur 24 heures yo mutu ozobika na maladie oyo ezali okena munganga ozu solution te oza partout na monde entier olukaka mukanda ozwaka te obotaka bizengi oza kobota te batali ba trompe ezali malamu nyonso ezali malamu mobali obotaka te ozana impuissance sexuelle ozana maladie obotaka bizengi bana bazokota ba prison olingi mwana na wa matana bal bavutaka yo te banomaka yo te benga biso na plus 243 81 54 51 313 yo muto luka porte-monnaie du bonheur kozwa porte-monnaie magique te po ezali ya mindele me benga biso pona porte-monnaie du bonheur o ezali nkuta zowa kakondo ngalekwako o ezali bokoko na biso tokopesa ba détail nango na privé oluka nkodi ya oza nkodi na bino ya famille te tolobi kosomba nkodi na mbongo te me benga biso tafiungu na mona kimpeve tazaya vo mona kanda tolvila diaku volo na nkodi to sala consultation papa na bino atika chambre bokoka kokota te bobangaka bobengi biso atika mbongo bokoka utiliser ngo te bobengi biso atika bino mbeli to nkodi ya o ezali inactif bobengi biso na plus 243 81 54 51 313 ba question nyonso ezali molimo bobengi biso bika nzambi kakala yeno yenge mumakanda izindinga za zonsono matondo munankumbu kia mfumu kimbangu munankumbu nzambi pungutulendo bisimbi bya ntoto bisimbi bya maza matondo bolanda elatelite mutoye ache bilamba ache ba croix c'est pour venir vous exciter bolanda te mutoye asali ba démonstration bimisi nyoka tombongo ezana rapport tena ndeko botaka te ezana rapport tena mutu oyo abalaka te akobimisa $200 metango ekokoma mboko ekebele akokoka te topesa ki lisese na emission elekaki ete okomona fumbo mwana kolamba fumbo ya 4 verres metango ekoma ka nzunga ma famille babengaka ba spécialiste okolamba 5 verres no ya loso mais soki komi fuloso ya ibembe ya nzunga ma famille babengaka bato ba spécialiste merci na bino bobenga biso bo continue ko benga biso bande kwa poto déjà bozui bakisi bande kwa Canada tozui déjà bisika ba agence bo tokobenga na privé bato États-Unis tozana Dallas tozana Chicago esika wapi bokokene ko so banzete na bino biso tozali ba médecin traditionnel te mengai nazali guide spirituel to songia nzila ou bien mutu ya molimo biso tobikisaka nanu na molimo na kane sokobenga tosala kana consultation bongo tokoluka kisi oya bokoko tokopesa yo mote botika la malamu na kombo ya nzambe oya kila likolo na se pe papa Simon Kimbangu bisimbi pe ba kulu na biso nyonso Matondo Mbuta, merci Nabino Nyoso Bolanda Kibiso et Cody Parcours avec Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse. Merci na mon vieux Damien Mandondo Colotaire, Mbote Nayom Pava, la Regen R6 et Patrick Land, fils de l'homme depuis les États-Unis. Nakoti Katante. Tac! L'homme pris d'envoie le mal de loin.